Jetili production peuple de Dieu batu ebele bazali kobenga ngai batindeli ngai ba video oyo likambo ya kokam peuple de Dieu comme ngai nazali mutu ya spirituel bana na nzambe likambo oyo el salami awa ezali des forces sataniques oyo bitumba ezalaki awa peuple de Dieu bomona mutu oyo tango président Félix Tshisekedi akweyaki ye avant serment oyo président Félix Tshisekedi azalaki na retraite ya nzambe azalaki na ba jeûne de prière pour être après aya ko prêter serment oyo sikoyo tango ya ko prêter serment oyo bana na nzambe ezalaki des forces sataniques na force ya Saint-Esprit ezalaki na bitumba peuple de Dieu ce qui botali bien bokomona mutu moko oyo mutu wana oyo bozali komona ye mission na ye ezalaki ete ayaki awa po ete a transmettre président Félix Tshisekedi force satanique mutu oyo yende mutu asimba Joseph Kabila président ex oyo alongwe Joseph Kabila yende mutu asimbelaka yeba nzungu peuple de Dieu mission na bango ezalaki ete Joseph Kabila tango akolatisa président Félix Tshisekedi couronne oyo nde a transmettre ye force satanique po ete mokili oyo ezali kotambola na force satanique bana na nzambe tango sikoyo apesaki ye couronne nde ayaki ko transmettre ye force satanique po ete soki olingi ko kumba mokili oyo ozala président soki ozali na force satanique te peuple de Dieu yebaka yango ete bakoboma yo okokufa sikoyo Félix Tshisekedi ye azalaki na retraite na mabondeli bisika autaki oyebi bien ke ye alingaka mingi nzambe kobondela nzambe sikoyo mutu wana oyo bozali komona yende mutu asimbaka force satanique ya Joseph Kabila yende mutu atransmetaka Joseph Kabila force satanique nde ye mutu ayaki na mission oyo tango président akozwa couronne akopesa ye pe batikela ye force satanique ezalaki sikoyo bitumba ya Saint-Esprit contre force satanique yango mutu ebungisaki ye maloba epesaki ye kizunguzungu ezalaki ete bitumba njoka Saint-Esprit pe installaki batu na ye peuple de Dieu équipe mobimba ya intersection ezalaki wana zinga peuple de Dieu botala batu oyo babundisi force satanique oyo elingaki kokota na président peuple de Dieu batu bakimisi force satanique yango bomonaki te équipe mobimba bazalaki wana partout ko intercéder peuple de Dieu yango sikoyo bomonaki na quelques minutes boye force satanique ekimaki Saint-Esprit installaki na kati ya président atelemaki en force pona kolakisa bino ete ezalaki des combats ya force satanique na Saint-Esprit yaki ko installer peuple de Dieu yango bomonaki ete erumelaki mokete président Kabila na batu na ye de bakendaki vitesse peuple de Dieu pour la kolakisabino était Saint-Esprit et allait toujours vainqueur peuple de Dieu yango conseil tali kopesa na président Félix Tshisekedi motonyoso oyo akozwa video oyo tindela yango président Félix Tshisekedi Saint-Esprit azali na simana yo Saint-Esprit asungi yo tim okoma na kiti oyo ozali Saint-Esprit pe a protéger yo na bitumba oyo peuple de Dieu boyebisa ye atikala na ligne ya kolanda lokolo ya nzambe amema Congo na sem ya makolo na nzambe bokomona ndenge Congo eko changer tozali na président mokote oyo alingaka nzambe lokola Félix Tshisekedi azali kolakisa bino ete nzela ya nzambe ezali nzela ya bosolo peuple de Dieu botala ba video na ye azali toujours kolela epai na nzambe boyebisa ye atikala na ligne oyo soki ya trahir bakoboma ye po ete force satanique bazali toujours na sima na ye mokili oyo ezali kotambola na force satanique soki okomi na place oyo soki osimbi force satanique te yebaka yango ete ozali a danger lobake ozala na se ya makolo ya nzambe po ete ozala protéger peuple de Dieu boyebisa ye atikala na position oyo akozala protéger pe Congo eko changer po ete force satanique ezali wana pembeni na ye pona kobundisa ye peuple de Dieu